bien aimé de savoir très monter à nous suivre sur www.beautétv.com avec votre émission Beauté Info. Beauté Info, c'est une émission qui fait pour vous de recherche afin de vous faire montrer tout ce qui se passe en République démocratique du Congo en général et Kinshasa en particulier. Dans mon polo ya lelo équipe ya Beauté TV na journaliste na bino Jacqueline Musomba to kitaki bongo sur les terrains pour na kotalisa bino ba réalité ya rentrée scolaire comme lelo tozaki na sujet oyo eza bongo rentrée scolaire to monde to rolakisa bino ndenge nini bana bazongi classe te rentrée scolaire oyo eza pena na succès te eza réussite te pona bana na biso ya classe yango pour découvrir ngana bino to se retrouver juste après. Maman bébé Moutete, au point que nous en tout cas, ils allaient à la passe. C'était l'autre raison pour ma vie sur ma compte. À compte, nous avons 280 000 à compte, nous avons pour gâter. Parce que quand il y a 3500, c'est comme il y a 3900. En tout cas, ça passe toujours la compte que ça, ça passe. À compte eza quelques minutes au salini au quotidien la classe pour rentrer rapport nani à compte eza na pasi kaka kofuta mape basalaire na misala mpe eza te à compte basi mpo bakobanda kobengana bana bazozonga kaka bomwana babandi kobengana ba 200 000 wana compte ba 250 000 oza na modi tosali bakonzi bayokela biso mawa bafuta bato Auto time ça peut pas venir à l'objet et vous allez bana. Ça peut faire ça na bakonzi ya biso ba pesa ebino 2 mois ya congé pour la préparation à rentrée scolaire pour aller vous préparer qui te bon comme ça ba 200 euros na salaire des actes ba ko so la biso biloko ba des actes biloko ezo dula tala banda tongo biloko koti na wenze banda tongo kote ke zate pour ni bato bazo futa mate so ba futi bato biso pe de kote ka tonza pe moyen on futa la bana classe. Hello nini siko yebisa l'état congolais à propos ya rentrée scolaire ndenge eleki na mawa ndenge yo moko. Bon, tozobunda kaka tozosenga kaka bayokela biso nde mawa bakonza mboka mpenza bayokela biso mawa pardon mboka oyo eza ya biso nyonso Kongo eza ya biso nyonso basunga biso bafuta bato mpo biso mpe toteka tokoka mpe kosunga kofutela bana classe. Maman, comment se présenter dans le micro à toi du nouveau Congo Destiny? On va prendre la maman Tima, on a un maman, on a un moulin, on a parlé de la rentrée scolaire, parce que nous sommes toujours la rentrée scolaire, toujours Kemba, peut-être exacté, il y a 20 mamatisi chers, nous sommes pour la compte, nous sommes à compte $300, nous sommes à $300. Depuis à $300, en plus la grève. Ok, ma côté grève pour la série pour base à moto. Il y a pour nous surtout au hasard na kati ya mboko amona bien. Faut aller dans l'enseignement. Ce qui a tangité, les à la docteur, on va mettre avocat nyonso base la mise en enseignement. Bazo négliger l'enseignant pour la nuit. Fallait pas ça na enseignant après les pour biso beto ba ko tangisa bana biso bien. Est-ce que yo moni la enseignement wa yo e biso ke na ba futina te moi na moni mo ko da hotel ga ka sikwa zonga kini zongi pour la niabi ba futi zo ko boy ko tangisa. OK na hôpital libe mezo pour la morgue. Bani ko futa ba docteur ke. Ba mbongo na ba do chango wa. Siko pour la bana yo ko na ko ya bisa siko l'état congolais ko do mo na mo la ko o yebisa l'état ça l'état a dit même son numéro 5 dit nga ça bana 5 na zo tangisa na zo kokate pa ba ko sama le ngesa kina okendo bana na baza na ba voyou yesu baza ba voyou ba bebisa ko kuma mboka ba dit même son numéro 20 ko biso pe za la facilité ko fukela bana batanga avenir na biso ya lobi eza bana na biso siko ba école oya privé o wana lobeli ba école ya l'état bo siko ba école privé siko yebisa l'école privé to moni bana biso bazo tanga na bango déjà bazo tanga mais ba professeur baza bien payé parents pe baolela ke no minerval eza cher bondima siko baprof batangisa na baécole privé minerval eza cher l'école privée bazosala minerval baparents bandimi bango na ba $600 année mokolo $600 siko bao bandimi wana basala biso nyonso tozaka na Congo papa mama na wana nayebi te misala bango basalaka mais mpona biso tokokoka te siko biso totangisaka bana na l'état basisa biso na l'état po bana biso babanda classe déjà une semaine yango elikosila tozokota deuxième semaine baza déjà na retard bana bana wana babandi classe baza na eloko te na nasomba eloko te bapesa ye bino mpe 3 mois mpona 2 mois mpona
préparation à tout. Bien moi voilà, tout ça, la personne on exige biso à compte parce que les autres ça la moté. Merci maman bozoyoka ndenge l'état congolais ozoyoka ndenge bamama bazolela mpona likambo ya rentrée scolaire bana oyo bazoya génération oyo nde kozala kongo ya lobi eza kaka bino bato boza na bokonzi te nde bozala lobi eza bana oyo tozotangisa lelo bana baotanga lelo nde bakozala avenir ya lobi bomeka kosunga baparent tomoni awa koteke eza te bomeka kosunga baparent kotala bauniforme ndenge efandi bana bazotanga te bomeka kosunga baparent bofuta baenseignant afin que génération ya lobi ezala génération moko meilleur toanda mposa bakulu na lisusu te papa pangolola Antoine tomoni ozoteka bauniforme tomoni bauniforme rentré léger ebandi mais yo ozoteka kaka bauniforme yebisa biso nono vente ya bauniforme yango eza ndeni par rapport à baannée passé na année oyo mpona année oyo vraiment eza de grande différence koteka na biso très difficile d'abord uniforme yango emati bato esomba yango baindi bamatisi ebele ndenge ya bambongo na bango na kosomba so batayere kosala yango susu pase le mpona koteka biso baya pase c'est au contraire biso mpona koteka na wenzaka moins cher ke boyo bakende osomba yango na classe na ekole kuna baza de plus cher ke biso donc c'est même couture l'autre côté koto couture ya biso eleki malamu parfois biso awa kopita koteka yango na 4 000 be 3 500 na ekole okango 10 000 8 000 wapaisa cher eloko moko nde nazoloba commerce ya bauniforme ya commerce etali biso bacommerce etali bato ekole te ndeki mbuta alobaka commerce wana bongi na bacommerçant parce na bango bekole bagere bauniforme non yo mosala na bango te soki tozocomprendre bien seke bato ya ekole nde babebiseli bino marché ozoteka bien te mpo bato ya ekole bazwi marché ya uniforme bango bazoteka uniforme wana de plus ke ndenge bazozeli yango talo biso kutu moke bango eza ebele bobaye biso teka yango na moins cher mais bango ebele biso lere mosusu uniforme neti comprendre toteka yango parfois 8 000 mokende ekole $15 wapa eza moins cher sikoyo baoblige bino bosomba kaka na ekole to baoyo basombaka na ekole ndenge ya ndenge mboka baki fale il faut bateka yango na bacommerçant na bekole te biso le prix moins cher problème na biso eza ndenge tomoni rentré bamama baolelaki rentré scolaire ya année oyo eza trop malide bazosentir bana ke rentré ezalaki déjà lundi ti lelo toza mercredi vendredi tozomona bana baokende classe te eza mpona nini bana baokende classe te mpona nini bauniforme tosombama te c'est ça tokoloba bato bana mbongo te tokosala soki mbongo ezali bakosomba bato bayali un pays yango wana tomona badifficulté wana eloko nini okoyebisa siko l'état congolais na biso par rapport ya rentrée scolaire oyo ezeleka ya 2017 tokoloba kete bakonzi bango baliboso kaka bango babongisi soki bakobebisa bango bato bakobongisa bango bato kobongisa biso bato mosusu te tokoloba tosala nini kaka bango bakonzi nde bango bato kobongisa situation ya pepe ndenge ni pepe to marché kaka bango kaka bato mosusu te awa tomoni tonton na biso tomeka koswala na ye toyeba qu'est-ce qui se passe pourquoi rentrée scolaire oyo eza trop malili bonjour tonton tonton tomoni ofandi awa ozoteka est ce que depuis ofandaki awa depuis ntongo soki ozomona bana baoke classe bao bazowuta ya moko cause eza nini bana baoke classe te selon toi eza mpona nini po makambo ne ekoki te yango bana mosusu bake te makambo nano ekoki te mais date ya rentrée scolaire yango déjà ekoki faki rentrée scolaire eza ya lundi mais ti lelo date ekoki makambo ekoki te bon bien sûr rentrée scolaire mokolo se ekokaki me yo yebika nde makambo yango ozokendele donc match ya mabe bao bakoki bakei baekole privé ekei baekole ebele na babandi te babandi te pourquoi cause na bango eza nini me bambongo minerval ekomi likolo minerval ekomi prix moko na lupango ah bon donc mwana okende classe minerval ekomi ondie prix moko donc ondie baosomba ndako wana na ekole nini yango par exemple ekole nini yango eza prix moko na lupango me bekole eza ebele fona ntangaka bako gouverneur apekisi bango gouverneur alobaki basenga bana bacompte te batekisa uniforme na ekole te
et puis ekomi mwana soki aye église te aotanga wana te wana nayebi yango te kasi koma bongo bana bakoma classe ozotanga place il faut sandela bon sikoyo mpona bacompte bozomona teke soki bofuti acompte te baprof bazwa mpe makasi oya nango te mpo na compte wana nde baprof mpe baprépare rentré na bango bino bozofuta acompte te baprof baprépare acompte na bango ndeni rentré na bango pluto na école nyonso mpo sur base ya bacompte na bino bozopesa nde baprof mpe bazozwa makasi ya oya nango kotangisa nango bana mpo fo basomba mpe bilamba fo balia mpe fo asomba mpe savon fo afuta mpe transport avant ya classe bongbongo wana biso na ndako tosala boso baofuta biso te sikoyo po bango bazwa bambongo wana po biso mpe po bafuta biso sikoyo banani baza baperdant na place wana banani baza baperdant biso nyonso biso nyonso kaka naoloba biso nyonso mpo biso bato baosouffrir baofuta biso te bato baofuta classe ya bana nde classe olobi bien classe ezongai bandale na bamisusu na bazongi te bita bambongo eza te ta badolar ndenge ezokende. Merci papa, l'état congolais ozoyoka ndenge bapeuple bazolela bozoyoka mpena nde bapapa na bamama bazolela bana classe baolela bana bazotanga te boolukela biso nini na Congo lobi na biso ekozala ndenge nini lobi na biso ezala ndenge omoni bao baotanga bango mo bayebi biso mpe baoya biso nde baotanga te biso monga toyebi donc nzambe aosunga nzambe aza mpona bato tu ocomprendre mais nzambe ye mo ayebi bon nakoloba eza d'une manière générale conjoncture vraiment na Congo eza pasi baparent toujours souffrir par rapport ya baminerval alors paiement na bamisala tozosala tozofutaka te yango nde eza vraiment cause mpo ke bana bazonga te na rentrée scolaire oyo na date prévue. eloko nini oyebisa l'état congolais na biso sur base ya rentrée scolaire? Na koloba sur base par rapport ya l'état asengeli vraiment kotenir compte ke avenir ya lobi eza bongo bana na biso atala na bamboka mosusu mais mpona maetali baétude vraiment tolandaka yango étude vraiment eza gratuit. Alors difficulté eza na Congo biso baparent tozofutama te mais l'état atala likambo oyo oke apermettre génération oyo eza futur ya lobi ya Congo baza occasion peut-être ya kokota kelasi à tenir compte vraiment na bamisala oyo baparent bazosala pour que revenu ezala ya malamu pour que bana bazwa vraiment accès ya kotanga. Alors souci ezali na biso baresponsable tozokemba yango nde mpenza eza cause oyo ezosalaka no bana bazwa tante ya kokemba tozomona bana bazodéambile parci parla bana bazokoba toujours na congé na bango difficulté eza vraiment ya makasi vraiment bakondi botalela biso problème oyo botala vraiment mpona bana bazosouffrir. Alors bana basengeli kotanga mpo avenir ya lobi eza nde na motu. Merci. Na ntongo ya kala tokomona ere oyo mpena classe ebandi lendi omoni mpena na nzela plein bana uniforme bleu blanc 12h mpe na ntongo mpe 12h ozomona bao bazokende bao bazozonga mais rentrée 2017-2018 ozoyokana mawa tokomi déjà lelo toza mercredi jeudi tozomona ata mwana moko te azokende classe cause eza nini? Cause ezali mama mbongo ezaki na maboko bana na biso ezali bazonga classe neti oyo ya ngai moko ataka ye na mosongo te biki te ye atelemia afandia eloko moko te koteka yango eloko eza te toyebi te tokosala ndenge nini bino bakonzi ya mboka bobongisela biso mboka na biso bobimisa mbongo ebima na maboka epermettre biso tozongisa bana na biso classe. Bozopesa mpe kaka faute na l'état apesa bino 2 mois ya congé mpo boluka boprépare rentrée scolaire bino mpe baparent bosala eloko te. Pourquoi rentrée bapesa ye bino 2 mois wana na 2 mois wana bosala eloko te? tosala eloko te mama na parce que mbongo eza te mama journaliste parce que mbongo eza te na maboko so mbongo ezalaki mbe 2 mois wana kutu mbe bandaka mbele abana bazonga déjà classe yango nde ezosala biso mpasi towana besoin mokonzi ya mboka na biso abongisa biso mboka na biso
eloko nini okoyebisa sikoyo l'état congolais sur na makambo oyo etali rentrée scolaire mpo tozomona eza mpasi mpenza eloko nini yango oyebisa l'état nakoyebisa l'état azwa charge ya makambo oyo nyonso ezala malamu mpo bana bazonga émission Beauté S'Info qui était présentée par votre servante Jacqueline Moussouamba. Le lot qui sur les terrains pour nous relaxer. Nous avons une rentrée scolaire et les cas qui ont pendant échec, les qui réussite pour la barre la classe. Boyo qui vient nous connaître les parents, les grands frères, les responsables, la micro et la Beauté TV. Les lobby et de rentrer au eleki avec succès. C'était vraiment échec. La crise est dans la mboka makasi et dollar eza ya komata biloko nyonso eza ya komata bazo se retrouver te bao kokosala eloko te et les acomptes eza tellement makasi bana bazo koka kotanga te et puis toyebisi l'état congolais na biso ayeba na hotel biso likambo parce que bana oyo tozala bango lelo yango des générations na biso ya lobby bana oyo bazo tanga lelo nde bazala ba ministre lobby eza ka l'état wana te ndemi tozala ministre lobby eza bana biso nde bakoma ba ministre lobby nde bakoma ba magistrat lobby yango toyebisa l'état na biso ayeba na hotel la biso likambo poso ya talite eza pena mawa toko se retrouver na bakuluna bakomo kata tina batu bilamba à cause ya kozanga intelligence toyebisi l'état congolais na biso yeba na koyokela ba parents mawa po ba parents ba olela ba professeur bazokoka kokende classe te po bazomona ngo eza pasi mpona bango bazo mbongo ata moyen transport bazozwa yango te yango toyebisi l'état congolais na biso yokela ba parents mawa yokela pe ba professeur mawa bimisa mbongo sala de tout en possible yeba na kosala que rentrée scolaire attendez bandaki avec succès mais bana aussi avec succès ba parents ba bana ko se retrouver bana classe que ba se retrouver tokomi na suka topesi mbote na baye nyonso ba fidèle na biso ba balanda na biso topesi mbote na Romeo na moni kuna na caméra toza na Romeo bis oya mesana ko bibisa ba image na elengi na chief Randy chief Denis topesi les big manager mbote esika azali musala yango e bandi topesi ba fidèle na biso mbote bo rester toujours fidèle bo kitete et le cordon Noël à la coordination de Noël tant topesi nyonso mbote à la prochaine. Ciao.